Que normalement le bagage l'équipe biso, regarde, bon, on a une distraction. Aki na yebisa eboya, c'est d'accord pour lobby. Avant yo ça la succès, il y a ça déjà succès pendant 6 ans. Après yo ça la succès. Na ça la succès et puis ya makasi, tala na boya madona mboko batenga ma bazikida ya makasi. To gende côté mo ba yebi ete menga ba yebi ma série wana déjà kala. Ngana binisa ko lekai, ngana boya batenga ma. Yetengama mukile tengama na boba tebele ya bazolu bako batu yele toke yo to beta to koma on y va ewo maboko tombwama na boba ya mado waniza défi ti le long talongo ngwa zati même orchestre kuna ona tika bazate contre la rozalate ya mado Oli alande la mamba promotion disque na ezo beta na mupenate ils ont bêté tes disques en allant de la on a ça la promotion on a tiré un message au moni na ton disque n'est bima na commer là que non bien affilé mon frère félicitations ça les disques bien cause la distraité ba to bala bana besoin la mon musique bana besoin te na sala mambo conseil na kopesa ebo et to za ba frère na ye to lia ba fumbo ya maleo sika moko musique ipe to sala mambo dele sika moko musique ipe église des hommes te musique des églises musique des églises mais faut y barande no rolo belaka est-ce que vient so faire gola les cas déjà le bagino na mini chonga na l'équipe ba tout et tant que ba frère ne ba ba bindo be baza ba vient so aselo baza ba vient so Bill Clinton baza mais non wana ko mi manquement de respect wana c'est comment manquer biso respect ndeti nga sele nga na boka ya mado ya miembele na ta vocalité na baki ya mado cri nanga et faire voyager ça y pe na quatre orchestre et puis abeta appel iso na moti lelo mais au cap ça m'a soki lelo a rozan la reconnaissance à mon ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter des habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Na ebisibino, ba même prix de gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Après qu'on
déconfinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Semaï. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon-Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs. C'était la Ganga Film, c'est l'artiste musicien Seda Capo qui est déjà ensemble avec nous sur ces plateaux. Ganga Film pour le plaisir de Annabelle Malonda, pour le plaisir de Divina Amanda, la pensée de Claude Paningo, Claude Talabiso avec beaucoup d'attention. Je l'ai annoncé avant de recevoir Jolie Bakiamen Mobiala qui est de retour à Kinshasa. C'est vrai, l'artiste Aelibiso acoustique rumba. On va parler tout à l'heure avec Jolie Bakiamen Mobiala sur ces plateaux. C'est Dakapo. Ouais. Bonjour et bon dimanche. Bonjour mon frère Claudia Kim et puis bonjour nos fanatiques, tout y a la bonne musique. Vraiment, tout le temps, on a vraiment calé trop. Donc, les deux heures, ils ont vraiment c'est pour nous avoir des malchus avec l'écran. Voilà quoi. Voilà, c'est Dakapo, c'est vrai. Nicolas Bélé, hein. Confinement, on a évité couvre-feu. Nous sommes en Kati. Na promotion peut aussi mbaté. Nous sommes en Kati. Des fois, bon, ils ont confinement, te couvre-feu parce que artiste ça va limiter quoi. Donc tant qu'on filme ils allons créer stratégie pour ça toujours na boulot pour ça la marambo ko se faire avancer quoi. Donc zappé promotion te parce que ganga fumer les cas qui ndenge senga les cas et puis les autres za na masolo mususu quoi. Donc tellement to comme moi après il y a relancer babilo on a biso on habité na beta sur to et les gars qui to bossa nango to na promotion nango to bossa na kombo na ganga film to bossa na générique wana non tokoki jamais bossa nango ça œuvre d'esprit so tali ganga film même les bato chango wana ezo mwana lokola ndeti et bimi siko eza toujours sika so tali clip tali genre nango tali générique 3 minutes donc 3 cris donc eza ba vision moko boye donc eza un peu rare quoi donc eza moni art biso ba artiste to za ba tout moko boye
Il y a des artistes qui sont pressés quoi. Mais biso toujours doit vraiment temps. Tant aux artistes il faut se rappeler temps au salle lo condé bleu le la dans la film là. Mais habiter na ba générique non se bimara na génération o ya ngai seda. Tu na ba clip non se bimara. Ce qui moi on a biso déjà à réaliser déjà clip à bon au bandi. Donc eza que non. Au bandi non Glody, tu vois toujours solo là vraiment photo solo là pour maman c'est na rapport au solo là ka. Clip le rôle la gang film on a mon côté. La génération na ngapesi là. On a pas ni no rara que non la génération na na boité. Bina filete. Ba asa pe no clip ko le gang film alors. Yo ki yem tabi que dans na balara za patron za na mambuto ça la clip ko le gang film monter no clip ko le gang film avec des pas bandi carrière na ça la monter. Mais babi yo on dit ozo karaté seda. On dit yo faut ozalaka na sima moto pour non on a lobaki déjà que non nazala pas fabriquer mais na boire na héros le coq na sala succès bato bayoka na boire na mbata na publicité kuta malaria na boire na lobeso na pe na sojanta na boire na eclipse na yoka na bima vedette matete ya gota la malaria donc voilà quoi exactement que non faut kozala na sima mais nde on a bino abiga yemta yoka nde on a biso on a hein nde on a biso on a tala TVT mais na tuni tiomto tuni ma question faut ba kombo na azanani akina ndeko wango nani pona bige dikaso tozo pa maïso Fabregas jamais munu ngo classer ndeko na so comment clasher ba na evi so ki comment clasher ce qu'on vie ba voisin so comment clasher ce qu'on vie ba voisin eza que no chebi no so bolambi to vie so pas ba voisin c'est koza mona mabe ezana l'élève du maître abi na ndenge pe na bobi mais na pas maître bino tuba na maître kayem ta okana akina yebisa eboya c'est d'accord pour lobby. Avant yo ça la succès, il y a ça déjà succès pendant 6 ans. Après yo ça la succès. Donc on a Rolanda na ça la succès et puis il y a makasi, ta ngana boya ya madona mboko batenga ma bazigida ya makasi. To gende côté mo ba yebi ete menga ba yebi ma série wana déjà kala. Na Rolanda la mambuna ete. Asala lelo kas ata lelo peti. Moniteur no distraction, ole alanda la mamba promotion disque na yezo beta na mupenate. Ils ont bien tâté disque na landela on a ça la promotion on a tina quel message au moni na ton disque ne bima na komela que non bina filé mon frère félicitations ça les disque a bien cause la distraité landela promotion disque na yo zala vraiment concentré disque ne au simba et puis na ko vendre bo na tala bato ba motile na ba téléphone que na ko molo ba que na l'équipe biso asa mukula Fabregas bon on est à distraction bato ba bana besoin c'est la musique bana besoin te kana sala mambo wana conseil na kopesa eboye toza ba frère na ye tolia ba fumbo ya maleo esika moko musique ipe to sala mambo ebele esika moko musique ipe église des hommes te musique église te bazo kaye musique église mais faut yeba ndeno rolobelaka est-ce que vena so faire gola leka déjà lo bagena na mini chonga na l'équipe bango tout etake ba frère ne ba be ba bindo me baza ba vena so aselo baza ba vena so Bill Clinton bazali maintenant wana ko mi manquement de respect. Wana c'est comment manquer biso respect ndeti nga sele nga na boka yamado ya miembele na ta vocalité na boki yamado cri nanga et faire voyager ça yepé na quatre orchestre et puis abeta appel iso na moti lelo mais au cap ça nga soki lelo a ozanga reconnaissance à mamba bongo donc voilà quoi donc aye baninga na moni photo zong sera brassa te na zala kanango déjà kina akina brassa depuis on a Bercy a commandé na repasser yo tika na chiffonné Glody akina repasser bandi pas Bercy te repasser banda pande on a Bercy simote et banda depuis père nabiso taboulay après venir sur papa wemba avec Franco après ego kita pas venir sur Fali Poupa Aigle après biso to landaka nzela ya bien donc ezaka ka yete ezaka no ba vie ba sali lokola bien biso tozo landaka nzela ngape na sali ya moti esprit positif urbain ezo bima kala minité ezala ba surprise à kafu ya faux mais so ezala ba surprise au saranate nani loko mona afro gang comme on eyoma il y a un problème il y a un problème avec Bercy non c'est mon frère c'est mon frère à moi na presara boulot na mingi mais faut bongisa nde langage ya kolobaka pa bandeko na yo artiste ya artiste mosusu so langage eza mabe c'est faux yo na loba lango mikolo yo laver la tête d'un singe c'est gaspillage du savon donc surtout sur la moto makaku yeba gazo gaspiller savon pour rien donc voilà quoi ba robongiso nzela combien de fois na loba dake no ba vie wana ba touchaka bango te baza bato yo
basala nzela bave seleyo bave bil bave nani bamotu wana bavie na biso nde balaksi nzela bave kokota bango nde jonso na bana na okave na nga teyombala vi na so teyombala ti abo apa avenso ba général des fois okala awatanga kombo na nga sedaka obi combien de fois nazala fier esika nazalaki esalanga grand bien donc baza bavie photo respectera bango donc ndeko na biso atimba osala musique ne bien atimba vraiment osala bien quoi siko yo bon voilà la film en simbi te promonde eza mabe omoni ganga film ngato na bimsaka plonga naza artiste na tabaka na ba collaborateur collaboration na zwa na ganga film ba propos oya mutu oto bimiselaki ye nango nde ateniraki yango te nde salaki sur réussite ya promotion bongo donc voilà quoi ngana artiste na sali œuvre mais nzembo pesmise la rapé promotion ngomoko par rapport wana siko zamba mwanza fa batindika ngo non wana za mwanzambe wana nzambe ne mutayebi parce que ma mutu pesa na temps na biso to apprécier to ça ba boulot bien ngonge ko kokape ko beta po to za déjà bato marambo wana oyoka ba ya madote batenga moyoka ngote bato belenga bazalo ba kotelemela ataka toke nkongo oyoka ngote donc biso to da bato ya linema wana donc ça que non temps na zongi na lo bande wona ngamo lo baka Francis Diakota na pesi mbote ba otala biso na Francis Ngwanzu trésor tang ba bio ndere ba mususu ma na bango simba kaka so ba yimba pa bato non eza bon yo tant vous avez na maestro. On a vu Motokopela, vous avez dit bien. Mais tant que on dit que Glody Akina. Vous trouvez bon Kopela. Tenga batindika ngate, batindika ba oyebiona. Ngam tatindika ngazate. Depuis na bandi carrière nana ni mutu atindika nga. Ko sala ba clip ba danger lo ba ganga film ba clip lo ba biloro ba générique à danger mo na bandi ay pe général JP Kiss bango te belesi kaza. Déjà tôt. Donc na niveau na nga déjà na okende déjà bien déjà ma casse ya osarana te. Ni producteur ni ko tindika nde ba tindika bango wana. Ngana obunda sel parce que notre artiste congolais et africain babi ba misusu ba bazala bien soki bazo recadrer so za pa bato ouais donc il faut tout se comprendre ba makambo surtout comme siko wana olobi ke non bato musu ba pelara na sima bato ngana zala pa Fabregas mais na sala fit na Hiro le coq ni Fabregas a chavoi et beta na mokili mobimba monde entier beta na zala pa Fabregas na boka na vena chojante na boka na lobeso na boka na eclipse mososo matete yangota la malaria publicité kutu nga c'est na bima toujours meilleur beta mokili mobimba alors tant on a la carrière o yanga moko boye omoni carrière auto sala boza na mambo belé fort na kati bino boye bité et akina boye bité quoi eza na mambo belé fort na kati il faut ko bongisa mambo belé bureau et tout ba manager mambo belé faut za la pena car mais sikoyo on dirait depuis balongolo brassa non on dirait des rouleaux brassa akina moto fort moto fort to vanda na doko atala na lobité on dirait des balongolo brassa to yaki makambu ya afro king album ya ben zobi ma photo on dirait des balongolo brassa pas Bercy on a problème c'est non on dit on beta biloko c'est d'accord pour eux penato ba ki c'est d'accord pour eux beta biloko bana ko simba akina. Je suis toujours le capitaine de l'animation africaine. Le logo vanda boy animateur moko te na génération na boka crier là tisa bilamba na monde entier azate ezat défi. Donc pour nous brassard au Bill Clinton a pesa pa na nga petit ne c'est da capo, il faut boire ta cri au bini sa monde entier puis là tisa pe bilamba etika la mokili. Parce que nga iseda autant nga frère na nga azat bosser, azat pe grand animateur mboka na biso, Simon, merci. Azat grand animateur, ba félicitations to bete lo on est c'est bon. Vous comprenez? Mais à style les style langati. Ngana beta pas Fabregas. Ya zana repier ya. Akina. Ayebisinga nambake dimanche tu le ayebisinga. N'expliquez. Ayebisinga comme na repasser. N'expliquez pas fanatique la bonne musique bien. Ya tambuna orchestre belé ko le kanga félicitations. Mais ngana tambuna orchestre mon côté. Na boagi pe mukie ko le gaye na parcours mais na binisi ko leke. Ayebi ngana binisa ko le gaye ngana boa batengama. Yetengama mukile tengama na boba tebele ya bazalu bako atu yele toke yo to beta trop to koma on y va et où maboko tombwa na boba ya mado waniza défi ti le long talongola moi zati même orchestre kuna ona tika bazate ko la rozala te eza linema nzamba sala ka mutu na ndenge na ye donc voilà quoi c'est l'artiste musicien Seda Capo Seda voilà album Tozomoka
yango pena toyaki poto lobela pena tokomi moi plus près aussi le tababolo na biso kala mingi te sozo bwa la bato esprit positif na deux versions. Ils ont une version normale et puis une version urbaine. La version urbaine, la Afro-gang. Ils ont style mon énorme micolo. Afro-gang, vraiment, ils la surpris quoi. Vraiment, bah déjà, mato il peut mieux peut mettre mal avant parce que Kalami était basé en bas qui est déjà au s'abonner à scène associé de cap officiel en YouTube. Kalami était déjà tourné la bango deux versions esprit positif. Tourné la bango Afro-gang. Tout la bango esprit positif en mode urbain et puis esprit positif en mode normal. Ils ont côté 5 titres, côté 5 titres. Mais quand même, featuring la Kati. Non, collaboration. Featuring les alliés autres, te ko dévoiler non sikoyo. Depuis quand na la kabango déjà featuring un grand animateur ya mboka na biso et puis na bi ke ba se retrouver. Ba rejoindre déjà. To déverrouiller quoi. Et oya. Akine wa biso to sa malé benatan et puis Nzamba osala biso grâce ba découvrir. Voilà, Nzamba osala biso grâce, merci na Willy Nam, Sorta la biso, merci à Trésor Tango. Tango Trésor, on l'a bien, on l'a taboyé, boutique d'habillement, les retrouvailles de play. Nous sommes au croisement des avenues Kassavubu et Gambela, tout juste à côté à boutique d'habillement, tout juste à côté à boutique chez Clofi et Grâce qui a là de Paris. Tous à Pembenwana, na boutique les retrouvailles. Mais tu mets le solo, il y a orchestre. Trop de départ, tu vas au longwa. Qui m'a bonne à Pékin. Mingi ni simbate. Bon, Eza, soit Monique, on a mis coquille et ça, on a toi qui est quelque part sur le camara batouté. Ils ont vraiment orchestre, ils ont un groupe d'accompagnement. Ils ont un groupe d'accompagnement. Ils ont un groupe d'accompagnement, jamais. Sauf que les missionnaires, ça peut-être Bossani, on a noté, c'est dans le bac, nous avons vraiment un groupe d'accompagnement. Moni l'orchestre n'a plus de 15 animateurs, 20 chanteurs, quoi. Donc ils ont le rôle à temps de bateau qui est dans bango. Mais ils ont bossé, ils ont artistes, ils ont accompagné, ils ont accueilli quelque part. Ils ont rien. Objectif est vraiment faut pas raison ce que ça dit. Donc ils m'ont dit singa oh non, kemba nanu c'est dazo lukana vinaye kasi maman zalaka belé bana wenge pe ba pena so ba kemba ka pena di zo ngana vinayo ba so ba olexana no e pa na yo ngai yo mongo zo beta biloko zo kanate akina ngana wo kemba pete me fo matima kavali ngana wo kemba pete me fo bango pe ba kemba nanu parce que ngaba bana ba fabrikas na kemba kana me fabrikas ndoko kemba nanu te fabrikas agenda ba poto ya ka me ngana ndoko kemba na obeta makolo njili ti yo mona futi victoire na sengi mbongo pa mutu mona victoire mutu na mona suba na su transport na ketima campagne ezaki pona bolinga bulo na nga alors pourquoi pas bango ba olinga o kemba te so ba boyi ko kemba alors kuna be place ba kemba o kemba kaka surtout kuna kutu ya olobela kutu te. Donc c'est ça que non, il faut qu'on ait la passion. Tant que non, éviter si caraba quelqu'un n'a pas moi, on a évité. Peut-être on te tourne la question, peut-être il y a des bébés ça qui yo. Mais on a évité que boulot de la passion, on a besoin de patienter qui n'a pas pénal na sala 3 ans pas fabriquer ça pour na boire ya mado. Donc il faut patienter na 3 ans on les a répété ici la 2h du matin. Na ville on a c'est on a tout répété na savane na. Répéter ici la 2h ou 1h du matin ou 0h. On a besoin de la poche. Tout le monde a la liste que tu répètes na bakiti. Na temps la lampi na bandi makoloti victoire na singular pas mutu na mozarana na koti palais. Boulot de la rafo patienter. Tellement ba boy na bango patience bon. Bonne chance ba ki no na bango kemba te akina babi so to kemba su. Dem ta bo ya madona mboko ngana ke kemba no kemba ndi. Ya madona mboko pe na Afrique mobimba ya mado ngape na sedangana ke kemba mais non. Si on a un kemba mena bengaki déjà yandeni na zonga tona kota jamais eza que non ngana na mais est-ce que tant bena olongwa pene kokaki te koka nango tant tout eza tant wa olongwa ekoka eritembo akina ekoka nango omoni nzambe tant sala mutu ba prophète belé bazalaki zalaki matindele ba pe Jésus Christ parce que c'est qui atinda Jésus Christ ba sangana na temps wana c'est bon ekoka nango mamutu total la gate na zelana noté tant et coca qui n'a pas de médecin qui non na longa na sala mama na zo sala lelo normal carré biso to bima na ba fenêtre mais qui toko ça raté hein goût c'est Dakapon sur ces plateaux tout à l'heure l'artiste musicien Joli Bakiemen mon biala
Torozala Naye. On va parler de King Kester Emene, on va parler de Victoria Eleison. C'est donc tout à l'heure le célèbre Gilles Makaya. Ngongo Mbioya, Nalaka Kyo, Torozala Na, Joli Moubiala. Mais, album, on a combien de titres? Album, ils ont 10 titres. Ils ont 5 urbains et puis 5 ils ont normal. Toto, ils ont déjà 5 ils ont déjà Biloroloko. Tobimisa dans la film. Tobimisa dans la film, Tobimisa rumba moto mbela trésor le ndula batika yoza na audio to rajouter la vidéo nango et puis tobimisa so rumba ya na normal wana tobimisa so rumba ya Godewe tout le roi machik bongo bambote beleska zali le boss rumba nezo bima déjà et puis toza suna rumba mo toza suna générique mo to rajouter na 4 wana na normal kombo na mweza molaso nde ba shaka ba robwaka ninga mo déjà sili nango déjà kali kompa ba beta déjà kangi déjà to solo déjà kangi déjà cadena ya bon to komi presque na suka presque na étape ba clip et tout to clipper mais ba plein za na on a stylo ba mixa qui déjà ba mara tout et à la peine mutabo ya pe to ko fongola ingénieur to bandela mix to bandela master mutabo ya na ba combien wana pana wana ngana wolo bata wani za mambo kati ba obenga ta yo ba nini to beta kati ne ba bi yo kenga ba kombe ba demi non ngana mbeli ba to lokola ba le roi machik bondo gode wetu surtout ni Ibrator mpira bambote beleska zali ayebi mutu na parce que ngana ndega mto yembi turo le roi machik bondo gode wetu na mbi bato lokola ba Théo Zambro ta grand prêtre bossa osana na te na ba combien te wana to lo bango ate quoi talaka mokeleza ngana mutu mona lo barate ngana sala ra musique baba lo bara ba monta ba mi laksa ba mona wana ba sala ngo nga musique nde ngana na bezo oteka ne musique na mama ba la combien bo eto wana za marambo ya kati to ebine to sola na batu na o ba lo bara wana taliban wana te voilà tempe dimanche lelo. Voilà, merci beaucoup. C'est Joe Motosia. Merci beaucoup à la biso. Merci à Oasis Munda la trompe noire. Bota la biso. TV mon bateau belé. Mais Marambozongi siko boy. Voilà. Fongoli makambo. Voilà. Ozo répéter wa pisiko. Bon bah répéter on a surtout arrêté pour na studio et puis tout on l'a déjà. Tu vas même répéter na 155 na Willery na restaurant. Pas DJ CD déjà ça là-bas. Donc pour l'instant tellement bah fongoli tout le changer ce qu'on a tout voulu tout changer siège. Voilà. Comment ba mission mususu ko mataka tout maja. Na voulu na poussa au moins pembe na ninga ba bandal et puis coulisses surtout ça là on a ninga chang na ninga mabele pe na pale. Mais bandal on a peu beaucoup moins mingi. On a la bandal, il y a deux pliques, il y a c'est bien. C'est bien ils ont ma bétain ils ont que non faut miser que c'est magasin à la place mais c'est la chaleur ils allaient quoi. Parce que chaleur mais limité qu'on a t'es limité peut-être aux qui n'a limité mais limité ça là qui un peu moins bien limité autorité banini tout le temps banini na répéter na yo capo yamado tout le temps va dossier tout ba convocation 5 photos dossier na tout le si comme 5 dans tout ça la musique bien et on to longola qui on peut non limité to longola ça 55 parce que limité ça qui coulisse ça 55 tout là qui na live limité patika le bazar. Bon, pour mes autres peut-être bon va vendre des sicamo autorité par la pénalité ou ngana ndo za la espèce comme so taliboué. Merci beaucoup c'est Dakapo. Merci to qui m'a vraiment na simango dimanche lelo. Tout à l'heure tozana vient biso joli mubialo monieti. Ya mambote beleska vient biso azali vraiment ils c'est makuta na vient na joli mubialo quand on a moni image maman ya papa na biso Kester. En tout cas personne na pe manakimia. Merci. Malgré tout, Azana Bissoté, mais elle venait de le consulat à Bissot. Merci beaucoup, c'est Dakapo. Vraiment, on se revoit bien prochainement. Voilà. Quelques dédicaces dans votre bataillon. En tout cas, on a tout trop, donc il va continuer toujours à poursuivre la page dans la page Facebook, c'est Dakapo officiel. Il va s'abonner et puis na Instagram, c'est Dakapo officiel aussi. Et puis na YouTube, c'est Dakapo officiel. Il va s'abonner déjà. Bah côté na ba notification vraiment donc pour ton revoir à plan et côté là bas directement. Merci. Voilà. Et puis na bo sanité Yannick Wamanik anti-terror les jeunes boss venant à trésor Luindo la grand prêtre des prêtres na kati Angola bambo tebele Ben Willy les Gabonais. Donc bah bien les fantômes les fantômes donc les fantômes qui sourient quand Ben Willy les Gabonais puis Paulo dos Santos des fois toujours bah soutenir na bo sanité avec notre Théo Zambro grand prêtre des prêtres. Et là, la théorie. Merci Christian beaucoup. Baye, maître Christian Baye. Merci beaucoup, c'est Dakapo. Merci de passer dans Journal Cultura. Et tout l'album, d'ailleurs, pour mettre Bissot aux Elango. Après confinement,
ouverture Yanganda Taba chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi. Bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site Afe Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende.